une fille à ma ah, toi, on mbanza ngumu, wakokeli biso mafuta au vidange. Ça fait 3 heures qu'il va te prendre un camion balou. C'est aussi bango. Donc on a risqué papa. Donc va soda au bata awa, ba resala la biso de sécurité a dozo combattre. Ayo ko na ba soda la camion de soldats. To ngo balou awa to kufa li ko luka ga bankuka. Olo bibe ko na police c'est bimi. Et puis ma tika nzela ngotala baliwa oyo ta troisième fois mambo esala tala ba bido yango tala yango so ba tala ba bido ba sopi wadi yango zo yango ba bwa biso mafuta wesi mobimba to ba ba to kupa na bo bien ba mona na saye futi yango tika o kindo ma ni bo bo biso ba yebo ba yiba biso tole la suna mamo olive na mafuta tole la rana baso c'est le bide awa baso mwende papa bote na biso banzela le gars qui moyifi no ba bien bazo mo lo ba mama akolo Qui a kala, moi je ka ezate. Depuis 4 heures, depuis que ma futa, ma camion et banda ko baluka ka ezate yende ko sima te to ko mo na biso. To sali ni tu ke ka kamami. To so mi ke ba yuki akoma na mboko ba ko piller, ba ko sala des hommes. Si c'est ton souba au lieu de ça ni il remorque et bêtiser les bouchons. problème toza nango awawa mboka oyo toyebi te soki likambo nini baindigene mboka oyo bazwaka nanisa ye babwakaka na makada mpo baakside esalama mpo bato bakufa bango baye bapiye mituka na minute oyo depuis tokomaki awawa babwakakisa ye na se kuna mituka moye eleka eza te na mboka ngo tokovivre ndenge nini batiela biso ta bato basoda bapolisier batika biso bango awa mpona kotala nano bato bazosala biso baindigene bazosala biso boye depuis tokomi a tosali plus de 4 heures du temps basopaki yango depuis soki ba 20 heures soki 21 heures toyebi te plus de 4 heures du temps tozali awa do bamisusu bakomaki na 2 heures du matin bamisusu bakomaki na 3 heures bamisusu biso ko tokomi na 4 heures awa ti sikoyo toza kaka vraiment batiela biso ata baagent de l'ordre koto oyo pour que tosan sortir na makambo oyo koyiba biso biloko kokumata likolo kokataka biso biloko na nzela oyo vraiment tosengi toza mpe bato bame kotela biso likambo oyo na bandimo moke akoloba yango wana merci beaucoup alingaki apwaka lupa kumbala moko
La musique. La moi c'est on a beaucoup de biso tosalaka mosala nyonso makambo mosusu autorité compétente fazwa solution.